le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, comme tu sais que nous, on vous propose seulement maman, aidez-moi d'abord parce que la caméra. Donc, mais ceci, ils a pardon, mais je crois quand même qu'on va essayer un peu tout. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, papa. Allah t'a pas papier ça soubra bilamba, a soubra bilamba ko liate. Vous rendez yon to doit sous-vêtement la lié. On voit que les gens na kata chambre, nous ko to ti na kata chambre mobile na nga. Yo soit que les gens na lié, ko kena ngo pa so place ni cholo ba wana. Mais non mi ozandoki Naomi non. Ozandoki. Comment fais-tu encore ça la bonne là? Histoire on a bêti. Et ça vraiment pour un camarade de mais ça pour moi. Et ça histoire vraie. Oh Brigitte. Azo mon est-ce que azo sibir siko et ça cause na. Et ça histoire en plus. Si mon bal na comme dans putain et ça. Si comme oya comme il et ça cause na. Ko quelqu'un amour alors que tu n'as qu'à maman car tu vas me passer la qui ça beaucoup quoi te quatre qui ça beaucoup parce que maman espère ba l'exact penza ko place penza ko yazo qui ne penza pas baby ça a détruit il bana muninge za la souté donc on yo so munisa ekufa maman ba yo l'axa a kindi mbakani na mti so ye place mbakani na nzela ba menka okuna sisa on fera mon tour on équipe qui coller ouais effectivement ndé avec kokende kuna elo pe basela ki sous-vêtement entre biso na bino to ye puis donc on est à la cale jour mon boka kambala bino bino moi c'est au bon c'est nda on est à la cale ki kama na mbala za to ki na to ki bon sanda ku so ka ye e bikandi ça aki o sa musa na distraction ana ayibi sous-vêtement mobali et puis no kuma atamo penza ko musala mobali penza esili akineka musala babisi ke zonga problème donc pasteur babisi a obligé il faut que le Seigneur parte il faut que les penza le besoin de que le Seigneur parte à confesser connaître penza mabe o yo sali si akoma bon za cause na yo yango sikomuni yango mais qui une mission koluka kosenga Brigitte pardon bisolo on a bêti Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations, bien sûr, de la part de toute la grande équipe. Il fait le forêt et le moulin, Jordan Panzou, assisté par Gédéon Loaé, clin d'œil spécial à Corneille, parlant de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis, pensez à cette structure. Certainement, Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi est-ce que kokufela baboti ezali sumu kozanga baboti est-ce que ezali sumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala pona bana tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie
nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, ben, entrez en contact avec nous à travers le numéro qui est affiché et vous serez servi. La pub nous en dira un peu plus. On revient tout juste après. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique. Mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. Tu comme les Congolais. Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. Maintenant, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa. Bobenga pena alendele un numéro naé pour bobenga pour boze loko, c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia pour biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car donc ba produit en wana y anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une excellente année. Comme vous le savez, nous avons déjà dit au revoir à l'année 2025. Enfin, nous avons dit bienvenue à cette nouvelle année qui vient de commencer certainement. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Et ce qui n'a pas marché l'année passée, nous prions à ce que cette année, cela puisse marcher avec beaucoup d'amour puisque nous sommes chrétiens. Je pense vous également, vous partagez peut-être le même avis que moi. C'est un honneur de recevoir sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit, pour les contes de l'histoire incarnée, bien sûr, on va recevoir des belles dames. Oyo Wazali ba invité. Ah, on a plateau na biso. Certainement, on a bango neto meka un peu solo là où pour comprendre certaines choses. Vérité et réalité. Bosolo pe lolengi ya kubika. Ozolanda biso na métro, ozolanda biso na ndako, ozolanda biso na bureau, ozolanda biso bisika nyonso omesana kolanda biso. En tout cas, tozali kosenga na bino bolanda biso avec beaucoup d'attention puisque certainement nous allons tirer une leçon et nous avons l'habitude de proposer certaines pistes de solutions. Si nous serons en mesure de régler les problèmes, on va régler. Si on ne sera pas en mesure de régler le problème, on va orienter vers qui aller ou par où passer. Et c'est comme ça que yamba bango na plateau awa na banana na côté droite nanga. Maman bonjour. Bonjour papa. Meilleur vœu bonne année. Merci pareillement. Merci. Santé boni. Santé bien en ambulance. Betela biso na solo na yaba bonne année lekindeni parce que éviter côté no bonne année lekindeni. Ambiance za kitoko, makamto za ki bien ou bien. Moi, ba difficulté za la kipe. Oui, ba difficulté za ngati. Mais ambulance Zambé nous te l'équipe dans les pas. OK, donc
Tokoti année sika, en tout cas, tu qui année zo bandeza mamba bien. Ok, merci. À ma gauche également, donc nazan na mon côté, gauche pe nazan na ndeko na ngam sous ça. Ah wa, bonjour maman. Bonjour papa. Santé boni. Santé bien en ensemble. Ok, meilleurs vœux, bonne année. Merci. Alors, à bête absolue sur l'année à fin de l'année, les kinés, parce que tu éviter. Na mego beta tour na zando mais non. C'est après je crois une vingtaine d'années na kota na zando. Mais na ko quitter la vie embouteillage, ya batu siko ya mitu kate, mais ya batu. Place à oleka ezate. Ba fête les kinés. Ouais, ba fête les kinés on bien en bonjour. À part ka ba embouteillage, j'aimerais ka vie que va pour ça la prince. C'est là vraiment et ça vraiment moi difficulté ça la frontière là. Mais sinon ba fête les kinés ça va. Ok, merci beaucoup. C'est avec le 2 que nous allons avancer. Peut-être trouver ma présentation. Il y a mon coco l'autre au tout nouveau comboté nini. Maman oyo tala biso kombonani. Kombonanga Naomi Lema. Ok, maman Naomi Lema. Ok, côté maman. Maman Brigitte. Ok, maman Brigitte. Merci beaucoup. Donc c'est nos deux invités. Nangi to banana côté à maman Naomi. Maman Naomi obenga qui tout sur los a besoin yo bit la biso tour. Sango boni otambola sango nini. Merci beaucoup papa pour la parole. Même que le message dans un amour, ils ont vraiment passé. Mais dans un choisi, donc nous sommes obligés de pour nous libérer. C'est ça. On a besoin à Koloba pour oser la libérer. Alors on a bloqué à niveau ni comme ni aux autres traversées aux kutana. On a besoin peut-être quand même Oloba pour oser la libérer. Vraiment problème dans un amour, ils ont vraiment difficile, mais bien que nous avons besoin de nous les cas dans les bons, ils ont vraiment passé ma casse. Nani quand même to yiba. Isoloni oyo tamoli nango oyo insistaki. Quand même au partager na biso na bandeko bazolanda yo. Vraiment merci beaucoup papa que peut-être monde bisondé na yena kama nanga yena benga yesu kama ati. Yeza penza mwa mama nanga dipasa nanga. Yaza nyosto pour nanga. Que tout bandani mukie ba classe presque tout ça tellement m'embelé. Tout ça ba commerce ici comme encore si nzamba osunga. To kompe moi ko voyager to ke par exemple biso mbalé donc makam vraiment tellement belé tout ça biso mbalé. Donc penza za dipasa nanga même si ko latana. Et comment c'est à niveau de relation on surtout que placement de me déranger nga. Donc pour qu'elle a senti naza très à l'aise naza kimia donc faut pas que moto naza ni kama na il faut so kama nanga. OK. Donc pour tout comme bien donc biso mbalé to za quoi ba mapasa. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir ya komona que lelo bande komi ba camarade mi ba l'amitié et oyo mela boye ils ont porté ba fruit et surtout que moi zo reconnaître ba valeur ya muninga je ne sais pas ma Brigitte ça le né. En tout cas invité sur nos sous camarade ya bois déjà vraiment surpris en tout cas mon ami merci beaucoup. Alinganga tellement mingi na lingai makasi. Ah voilà donc le cause réciproque on a des salles ko bien quand c'est là yo comme talina ko yo linga kete. OK, d'accord. Merci beaucoup. Lelo, Naomi, c'était prévu quand même au relater biso histoire yo tambolango. Oui. Histoire zanini oyo memeli so lelo. Naza na histoire oyo zotia mwa mbilinga minga na kati ya famille. Côté ya botata ngai. Donc eza ndeko na ngai moko baza ba camarade donc quand ninga tozana camarade nanga mbebe ka ba bazali donc ba comment vraiment ba ndeko donc vraiment nyonso ya bango c'est parce que entre bango mibale na ba ka nde tozana camarade nanga ndi bango bali bazala parce que y a problème ko eli bango na mito ba lukande solution par rapport ya problème ko entre bango mibale. Bon, luka ba conseil batu bazo luka soki bon na ko ba décider muto ko pesa bango solution na problème bango bazana ngo maintenant si on dit dans za boye na tende na le kabwe azotala ngai ndeko nanga mwasi tina za boye émission eza pona yo na ye pona problème na ka oyo opposé pa na ngai
yango na ye nango awa toluka solution to trouver solution malamu par rapport à problème oyo oza nango. Les problèmes eza nini na ndeko na nga mwasi baza ye na kamani balingana tellement makasi balingana vraiment basala makambo na bango nyonso ensemble donc nalobaka ndenge tozalaka kamana na nga nde bango bazala bapartage makambo na bango nyonso entre bango mibale kolatana balinganaka esika moko donc bakoma vraiment lokola bamapasa eza na problème baotaki ozala barelation entre bango mibale mais barelation vraiment esimbaki te mais kotambola ya bango mibale ndeko na nga wana kamara na ye azalaka donc place nyonso tu bakendaka donc ye nde kaka balingaka ye ata ntango bandaki koteka donc ye nde kaka moto azalaka likolo ya baninga ata place nyonso tu bakendaka ye nde kaka moto azalaka aime koleka baninga nyonso tu mais vu ke nzambe aza bolingo kaka nde batambola bongo aye kopesa ye chance aye kokutana na mobali après kokutana na mobali bakutane na ye mobali na vraiment asepeli na ye makasi asepeli na vraiment comme il faut yo tomina mobali oyo asepeli na ye na mosala na bango place mobali asalaka bazo oblige mobali il faut kaka abala. Ah, ok. Ndenge comment lelo, c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise mususu za ba poste mususu pour accéder nango, il faut d'abord aux à la responsable, c'est-à-dire que aux à la déjà marié pour pas confier ba responsabilité wana. Ok. Ndenge musala ndesingi quand même il faut abala. Vu que azana un jeune garçon, azo travailler kati ba mikolo, donc c'est nga obligé kuna aba maïtso grade faut ça au bala nan, aux à la marié. Après ça ndé boluka ba maïtso grade. Bien moi c'est nga ba komé ko obligé er nyonso bala ndé ko kutana na camarade ya ndiko na nga. Donc ayo kutana ndé c'est que azana ko sa bala ye basala makambo vraiment mbambo vu que na musala ba otayi mal à l'aise. Ndé pas sepelaki aye pe pa camarade na ye abeti so ka ndizala anga mobali na ngandi azaboye ayebisinga azobala ngai yo mami na katsote nous tous à la note tout le temps mobile que la famille bino na to kolina même pas ko ebisanga ebi kwa mabie ebi kinga ibi makambo te ebisanga te bana ka point ize question za la mabete mettons ba ebisinga parce que c'est ngana na yo na zala na yo ebisinga ite mo so obeta na plateau donc cause ma mabete kama na ngai c'est bon na bete ba sepel pe entre ba mu balé ba kepi ba meli des ala to ba célébrer sikoyo quand même ya wa bando bana moko déjà donc aye sikoyo pas libal donc c'est que nga pe tikali kala pete ya ngezoya donc ezaki bon ni ba kepi ka on ba fêter si nango mninga tanga tikali atika na mwa ko yima moko boye ya bien ti donc deni to sala na mninga makambo nyonso ezala kai donc le déplacement boye quand bo se plani bo kabele mbongo ya belé to bando otika me ye kandi mutu azala na avancement ke biso pona nini ezala kai dans amitié na bangwana bazalaka moko azalaka na mwa avantage donc des ala mso na bozo tambola deux personnes mais beaucoup comme boye mobali ya malonga aolanda kaka moko amso boke sala affaire to boke luka kopa musala moko bazuye mutu atikali mais o bazwaka mingi mutu azana ba avantage ye kandi mutu azoza kaka ndi mutu mibali ya bien mama nyonso ka bien yende kaka donc comment est-ce que soit azubo moi yeso ko mukela nga mawa donc so na koti place na seke na mawa na ye disco ke na sala place ya zali donc ils ont vraiment bon donc ça qui mo ba un monde en tema malgré moninga wano sala effort ya kobenda kai à chaque fois qu'il azo kende et loko mo boye azu avantage mo boye fa benda ka masa na ekete yaka epe ozala wana ok ye bo nzo ina sa mutema donc anyonga kana ye déjà anyongela ni mwana mai ana be nzo kande sala ka le jour mo boye kaka mbala bino moi c'est bon c'est nda ndizala ka e kama na mbala za to kina to ke bon sanda ku so ka ye yebikandi sala baki abanzo bongisa ndako pe kandela ka luyenge entre bon ba tie musique na bon kuna na cuisine kuna na chambre des ala ka so mbala so mutalini alini mobali na ye
limite c'est la soute hein donc moi quand tu as non de fois que ça là n'est pas bon balé bazaki pas que ça na distraction ana aibi sous-vêtement mobile a bombi osala musala kandi zala kaka esi na mosu quelqu'un yelo wana bombi akeni nango koke nango ayo ke tuna ka ba makartu ba mo basala bakisa bokoko wa te katika bakisa bokoko donc comme une idée sur que ça là on a nenga mabe ba mama no sko ba ken o place ya kinaki baza di domaine penza ma penza ya kisi penza ba baza mama mike ka ba do moi mike moi ba mbasu moi bilo ba mike wa yusa sko mo baspe ba lakisa penza ko place penza ko ya zo kine penza ko baby sa aluka a détruit libala muninge za la souté donc onyo so muninge sa ni ekufa ba ba yo lakisa ye akende mbakani na ibite so yebi place mbakana na nzela ba menka okuna sisa au fera mto yake oleki ba kinkole ouais effectivement ndi ya ki ko kende kuna elo pe basela ki sous-vêtement entre biso na bino to yebi na biso pété ndi ya ki ko kende na kuna kenango directement na minute muke kama na wana kama ne pardon akum ko yako se plaindre pas muninga na ye nde nini makambo tant kama makambo ya libala na nge komi prête mo ba kumbe komi okota makambo bele komi okota ye muninga ya biso mais yaki ko se confier sur pas camarade na ye pas tout na ye habite school solo makambo mo yena mobile ba komi ko vivre c'est que OK bele ba difficulté koti muninga zo fortifier ka bi libala ezala ka bitumba faut to bondela makasi faut ko bondela ka mo ba tso de grâce oui ezala bien donc libala pende senga ko bondela makasi donc kotika temps morté faut payer ko bondela ka distraction te vu que ma balle ezala makambo ebele tala kamba mona minute mama mobali ayemba moko balo boza eza jeté ezali palango bate bamisu baluki on bazon te mais yo on a facilité donc faut vraiment ko bondela si la kindi ayel so ebise ambala na mikolo musala ezo simba te makambo libala to juna pause moi to ça libala na minute eza sous-te vu que makambo musala complication côté na kati donc projet nyonso bazaki na ngwa libala bazomisi yango sima on n'est pas camarade ya betele camarade bise tezaka makasi kote ba prière sala pe ba gêne makasi penza donc mikolo pe masanga komela soute prier penza comme il faut ata la bengo ke wa bloqué tenga kamano naza na soutenir na ba prière to kota ni lo vu que ka libala ni le kabien e ba kinda kati e pendo kuma atamo penza ko musala mobali penza esili akendeka musala ba bise ke zonga to benga yo solo on dit que au canal solo si esal penza baton ba benga su mobali te ni nyana te makamana nyonso okuta nango e ko stresser donc et déranger qui penza et c'est comme si mutu o alinga perdre mémoire car dans le ville boy musala et baby donc projet nyonso azaki nango et quoi. Donc, tout ce que le monsieur traversé, et baby, vine comme bouleversé, nous ça les aussi mal sous sauté, moi un peu à ça la autre, mais c'est-à-dire bazo bundaka kana copine mais au-delà et cause sous à comment ça le problème à moto. Titi wana donc et comment vraiment pas si ma casse. Donc comment vraiment pas si. Après ça, garantie na bango mignon soit que aussi là. ABC moi c'était Nathan ozonga nanu place ozalaki na famille comme ça soki na sisima comme naza nango okoya ko retourner no non na ndako yepe mbala zone vu que mbongo ya garantie ezaki lisuti donc azone penza par terre donc aza penza biso ne lo côté donc mbala kei moi c'est pas kei place moi ça qui comme ko déranger pourquoi comme quand natana nga libala directement makambo nyonso esa nini ya ko be faut penza na bonde les ko comme il faut na tika no baji na ba le pourquoi makambo nanga e simba lisuté ndi mo ça comme ko bonde la no ba pe kuna moto e bouger donc makambo penza comme passe moi si pe soit comme bestement donc makambo comme tellement bien donc vient de commencer changer malamu complètement na kitoko azaki na ngaza na mo souté donc ya baby penza za su kitoko te
donc nyonso tu yaye komi mabe mabe do ya malunga na vini ezalaki lisusu te parce que eloko epesi mpasi ntango makambo wana nyonso tu esalami moninga yango ekomi na moma ye mpe azwa libala akomi na asma ekomi vraiment élevé akomi mpenza na mposa azwa libala donc nyonso yaye bandaki kosimba te ata azobondela ndenge nini esimba te réaction malamu eza te mobala malamu eza te réaction malongi eza te nde ezalaka nde tokendaka bamontagne kaka montagne de prière nde ezalaka groupe ezokende prière boye tosangana tomata vikenda na problème donc esenga mpe na bondela ye moninga mwasi mpe esenga na bondela fona kende nde ayeki omata ayeki okende luzizila azobondela mpo kuna baprofete mpe ya bayaka baprofete bayaka mpenza ebele ntango profete akomi azobondela nzambe alakisi eti groupe wana moto intele aza boye aluka libala me aza boye dosiene eza boye faut ke moke bosolola nde profete anaki opusa na groupe wana abengi moninga yango ntango abengi camarade yango aye atangi na nkombo na ye esila dame ozoluka libala papa ndenge oyebi makambo na yango te na nde ekobondela nzambe alakisinga makambo na yo surtout maman esala mama mingi na bangomba so ozoluka oza na prière mais aussi tout comme solution d'orientation euti pa moto mosusu okuta oyebi te nzambe vraiment alakisinga makambo tellement ebele oza mwasi kitoko mais il faut confesser papa na confesser na premier ndio asala mutu mabe te na sala mutu mabe mo te na confesser ndeni ya bosana na mamba sala abosana yebi lisute abino avant nzamba oka ba prière na yo ti ozobondela ozolela azoyoka mais moi fongolelo ezate pour que yo okangela moninga moko nzela nakangela moninga mo nzela nga nazala na enda moninga te na rappel na problème mutu te abikanisa bien il faut senga mutu moko pardon okeno ba vérité oyo sala ye nde nzambe ofungolo porte na libala afanda na banzo tatuna ti ayo kanisa makambo leka kala nde siko na minute wana bandi mbamo kolela nde bisi prophète anoza penza prophète solo azaki moninga nanga na nde kolinga mingi mais na komena na ba inde na ye par rapport ya makambo oye donc soto tambo na yende ka mutu azara devant na biso yende ka ndi mbatu balingaka yende ka ndi bakabela ka boko kende placement boy donc yende ka ndi mbando sepela na ye mbala ba mituka makambo bele mais biso wana nga wana nazaki na ngote yango na oke mutema pasi to mobala bi azobala ye Naomi so mambo ndeko na yo wana yo zo beta wana so disant o beta on appoint pour ni tout quand chacun entre nous tout comme des familles non copine so na beta on alors beta la papa la maman so toke na église ah ça plateau ti ba fine ndako ba omona nga nazana mission ba yebinde na ye awa bangone basengaki oke oya na émission makambo nyonso ese passé à parents baza au courant même si ndeko na nga na camarade baza au courant ya nyonso que je sais voilà makambo nyonso na yanga siko na kati ezani oyo tika ngeza problème de totambola na yo ti yo kuto yebisinga même pas fala yebisanga oza mabe yo yebisinga te na zo courant makambo na te maintenant tu me dis que yo tika ngai nga na yebi makambo na te non nga na bon peut-être ça on les a peut-être sur la émission peut-être selon la cause à la aux courage à oyate cause à la peut-être surprise pour que yo aider les sous participer le voilà pour que bino balé botambo la ensemble c'est normal peut-être ni nda comme la prière ne boy comme il passe pas tambola OK donc aza vraiment la prière OK yo mon kena ba ke otika nga pour que tambola na ko vraiment passe ni on comprendre aza la prière aza la prière na nga na mambali na banda sala vesi na ndina ba utufu na zaki hôpital na yebi très bien zaki na hôpital na tiki ye moko na skuna ya ko na ba ki linga nga ça bien sûr oui bien sûr que oui na linga yo mais fallait ce qui peut être na linga yo o que kamani na yo kola ne fallait ko yebisanga fallait ko yebisanga que non Brigitte ta maman na boy to qui n'a pas pu me partager là ce n'est pas un problème son siko non solo siko ça me choba yo o boya ngo bon bon si ça bon nga na fikende qui bien est-ce que mba na hôpital ya na yebi mutu mso ala ndele kuna za telefone ki na pe na ba na pour pe na prière
En tout cas, merci, Lolo, on dit quand même, Koyana, et surtout, n'engo respecter biso, Koyana na plateau. Alors, si Koyo, et souka n'engo kambo avancer, bon, après, tant il y a eu qui raconte un prophète a expliqué histoire ma oya sala. Donc, pasteur Abissé a obligé, il faut que le Seigneur ait pardon. Et si à tout Seigneur, panzamba, tout Seigneur, pap, atabon vazati. Il faut que les pénzales bossonnent que le Seigneur pardon. À confesser. Pour reconnaître pénzal ma oyo sali mouninga. Si à comme bon, ils a cause na yo. Au beau sani babola mounion saute, c'est pas ça, entre bien balé, au que le sang mouninga ma bé. Yango siko mouni yango, n'est qu'une émission. Koluka kosenga Brigitte pardon bisolo on a beti et ça vraiment on a problème nangai ma chérie ngano to zala bio salanga ma bien moroté pardon yo singa c'est pardon faire aussi nanga ndako ya msoi lo mo yo salanga menga bana te ba non yebi ko salanga ma bien moroté pardon yo aussi en plein air awa. Non, en plus, mais Toko Yoka quand même, tu vas, pardon, peut-être. On a ça problème, n'a pas de problème, n'a été. Il y a un problème, n'a pas de marché sous il y a un problème, n'a pas mais, pardon. Je sais, on a dit qu'il y a un problème, on a dit bien haut. Père, on a peine à cause de la base de problème. Base de problème, n'a pas. Koya nanga awa eza mingi pona camarade nanga ite mais akinde a pona senga de projet pardon histoire na beti histoire na beti eza vraiment pona camarade te mais eza pona nga eza histoire vraie oyo Brigitte azo mona siko o azo subir siko eza cause nanga c'est ça qui est en gros na qui nango maman je te aux zones nous ceux que tout yo kana no c'est parce que même et comme vous bouleverser quand même oui allez-y vas-y et on na qui nango en pleine émission na bi que solution et zoma awa kena senga pardon so le longa na zo balate makam nanga e marché eza cause ya makambo nga la sala ki histoire na beti eza histoire vraie yanga beaucoup on a ça la camarade eza histoire en tout sauter si mobile na comme dans l'hôpital eza nga si akoma oya komi lelo eza cause na ngai mais non yo ko pour mamuto na eza ndoto to eza vraiment réalité Naomi. Donc si je comprends. Makambo minene boye. Oh même pas famille nanga parce que ko tchali boko na kati ya vie nanga ba détruire vie nanga. Yo kamani nanga na kolina yo Naomi. Oh nga na mona eza ndoto to nini. Natanyo so nga na to koli to bandi ko ko to tangi na yo université to sali no ba voyage ba Brazzaville to teka nga na yo. Makambo o nga na sibe le lo ba nanga asali AVC akaso ko liate munoko tenga maboko te eza na mutu na yo. Une histoire qui dérange, qui touche et qui bouleverse. Je crois que le cœur de l'homme, comme tu sais, nous, on vous propose seulement, aidez-moi d'abord parce que la caméra. Donc, mais ceci, ils a pardon, mais je crois quand même qu'on va essayer un peu tout. Mobile Nangabeli, ça fait 3 ans. Mobile Nangabeli, ça fait 3 ans, papa. Allah t'as pas pamper sa soubrana bilamba, à soubrana bilamba, ou kako liate. Vous rendez yon, on doit sous-vêtement la lié. On soit caleçon na kata chambre, mais le koto ti na kata chambre, mobile nanga. Yon soit caleçon na lié, ok, n'a pas personne yon cholo bawana. Mais non, mi Ozandoki Naomi, non! Ozandoki! Comment fais-tu comme ça?
Attention, là. Ok, attention. Voilà, donc. Jordan, vous avez quand même des coups, vous mettez un peu voilà, une histoire incarnée comme moi, je vous ai toujours dit. Équipe quand même aime vous aurez disposé pour bouger banani. On va revenir juste après. On va revenir après. On revient après. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien des hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima. O melango. Ça des jours à tabatele loko moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.